Toye lelo ponako kumisa seyo Yesue. Toye lelo pona bolingo na yo ya Yesue. Yesu bongi na lokumu obongwani te yaya obongi na masanjoli Yesue. Obongi na lokumu yaya kolone tolama. Bah bonsoir, bah bonjour, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Je suis là, votre simple servante, la danoise. Je suis venue juste vraiment vous annoncer vraiment quelque chose qui va nous faire mal au cœur. Mais ça demande une réflexion. Vraiment, soyez attentive. Et puis, je vous demande, vraiment, aujourd'hui, je vous demande, mes frères et sœurs, j'insiste bien, j'ai bien dit, de bien diffuser, partager vraiment cette émission parce que nous allons sauver la vie d'une maman avec ses 4 enfants. Vraiment, soyez branchés. Je suis là, la danoise. Ba boboto bondeko na bandeko na biso ya catholique, vraiment bandeko na biso ya catholique, boboto bondeko bisika biso bizwi bino, nzamba lola aye bakobatela bino, ba shalom na ba homme de Dieu, et puis ba yenge na bandeko na biso ya bundu dia Congo, Kintwadi na bandeko na biso ya kimbangiste. Vraiment nous sommes là pour vous. Tobo sanité bandeko na biso o to sepelaka na bango to zaka na bango tango nyoso elongo basalam alaikum bisika bizwi bino bandeko na biso ya ba musulman. Bandeko na ngai, je suis là nazali la danoise na ye liboso na bino boyebi kande bo meseni to ya kama boko pamba te ndeko na ngai mwa kopono ya ti mwa kopono ya café, vraiment vin rouge, vin blanc et ça la bien. Pourquoi pas ma whisky? Moi whisky mke na coca yango pe na tango émission lelo et osala biso makasi opesa biso énergie. Et puis moi tangawisi na ba papa et ça la rappelle bien, pourquoi pas pe na ba maman et tonga kape nzoto na ndenge ya tokos. Vraiment bandeko na ngai toye waneza la danoise tozo pesa ka sourire pour na to pesa parce que nous sommes obligés toza batu ya presse to ya kaliboso na bino to likola tambawate bino mo boye binga pe naza au milieu du village. Même s'il y a un problème, je dois être toujours forte. Na ko présenter bino vraiment makamba lelo. Bande konangai bobenga ngai. Naza vraiment na besoin bobenga ngai pour na to sauver via moi simoko azana bana 4 azana kati ya Ottawa précisément na Canada. Yango nazo belela bandeko nanga avant na beta lisolo na ye nazo ko belela bandeko nanga et nazali tribaliste te ezape ki tribalisme te mais nazo benga vraiment bandeko nanga ya Kasai. So ozali Kasai oriental, ozali Kasai occidental, oza muluba, oza mululua, oza mosonge, boza ebele na kati ya Canada, bo benga la danoise. Bandeko nanga bo partager mission o ezali SOS to sauver ndeko na biso a mwasi. Naza kututa msuna ana besoin ya kobetela bino lisolo na ete, mais naza na besoin na ba oyo déjà tango bazoyo kakaka introduction na ngai ba banda déjà koluka téléphone nanga to sauver mwana mwasi wana olie ekoma tar ekoma lokola mwana mwasi na biso bomaki na end parce que makambo ezokomela mingi région wana ya Kasai oriental, Kasai occidental, et puis ezokomela mingi basi o baza ya pembe. Yango bandeko na ngai tango bozoyo kanga na lingi ba commentaire ya buzoba te to nazali ko mobiliser bino to telema soki to kosala marche biso nga naza musika mingi mais so nazaki sur place to ngai to sala marche parce que il y a beaucoup de femmes battues bazali na kati ya ba mabala na bango. Vraiment je vous dis ba sujet on a beti ya ba maman oyo ba
babwakeli bango ba maladie et révolutionner ba mama ebele baza enclavé baza ba esclave na kati ya ba mariage na bango. Alors moi maintenant aujourd'hui je vous dis, moi en tant que votre maman leki na komi ko lutter maintenant contre ba femme battue. Soko ozali femme battue bazo faire souffrir yo na kati ya mariage, ozali esclave, ozo comprendre vite, tu m'appelles toko solo là et puis moi je suis là, je vous dis nazana expérience ya ebele, nazana expérience ya basi o baza divorcé, nazana expérience ya basi o baza abattu, nazana expérience ya basi o bafai na kati ya libala, nazana expérience ya basi o baza mal aimé, nazana expérience ya basi o baza bien aimé. En tout cas, je suis disponible et disposé ya ko sauver ba couple ebele et puis nazo salango, ça fait to kesko deuxième année nanga nazo sauver ba couple ebele, même si bazo bengate, même si bazo commenter, mais bazali sauvé, nazali sûr et certain, yango nazo continuer musala oyo. Bande konanga makam nazo bisabino lelo bo telema, baluba nyonso bande konanga, bo sauvé nde konabino ya mwasi. Na boite, soki pe ba ekolo mususu ezali nango, oyo pe bazana motema ya munene, balingi ko compatir parce que toza biso sozali ekolo moko na boite, bo yebsanga ila danoise pona ozo kabola, nazo kabola te, parce que pour le moment, na yebi ke toza rappel à bas sentiment. Tozali ba tout so opoza muluba oyoki kende kono za muluba oromona orotele mapembango to moni yango même na ba réseaux sociaux tangu président Zubo Konzi ndenge nini baluba bakoma kokoma ndeni baba ndeko sepela lelo ezali SOS ndekwa mwasi vraiment eza pasi na mawa eza na sina zwaki nouvelle wana. Normalement na lingaki na ko tiango na media te, na lingaki ko loba yango te, mais ya benga kinga po na tiango na media, mais na lingaki ko loba yango te. Je voulais d'abord na luka solution na ndenge nanga, alors na luki solution na ndenge ngai na moneli, mais na monike ba publier yango na nzela kaka ya ngai, mais na ndenge na memela ki yango na monike basi ba tiango na media yango naza ko ya noki ngai pe na ya ko sala SOS boyoka ngai bo benga ngai pona bo sunga nga parce que nga na musika moyen nga na koma na Ottawa ezalité, mais bino bato boza na Montréal boza na Ottawa boza kaka pa nyoso bozali na ba quartier nyoso ya Canada, surtout nazoko boaka annonce mingi na président parce que toyebi ke lelo mwasi wana nano akufite aza en danger boroyoka lisolo bozala mitema ya kokita, mais na akufite yango naza na besoin na yoka président ya ba congolais oyo ya Canada eza munene na yebite ndeni bo tiaka na mususu président ya Ottawa azali, président ya Montréal azali, mais naza na besoin na bino bo benga la danoise. Je suis disposé lelo naza pe na congé, donc dans 2 semaines il y a congé, je suis à la maison bien sûr, dans ça le déplacement mouké na obimalem sur na okende Belgique naza na sûreté, mais je suis là, mon téléphone ezali wana eza opérationnel 24h/24. Naza na besoin na bino ba président ya kuna bo benganga pona soki akufi après boya ko bima no ngai ne naza président ya bango corps ekobima tel jour. Non, on n'a pas besoin de ça. On a besoin de sauver la vie de cette maman avec ses 4 enfants. Azali traumatisé, yemoko azali incapable ya ko benga ba police. Alors bino bato boza kuna bo benganga toye bandeni to ko sala pona ba police ba kwea na kati ya ndaku ya mama na biso ba sauver ye na bana avant que mobali na ye asala ba acte oyo ye azali ko préméditer pona vie ya mwana mwasi wana. Bande ko na ngai vraiment lisolo bomo na ngai nazolo bango un peu avec une voix haute. Alors c'est pour cela je vous demande pona to na peser voix nanga biso na bino tozwa ma kopo ati kopo a café et ça la bien et ça la takas. Yanga kopo ya ti yango yo esalanga bien. Bande ononga oya ko partager une mission te. J'espère qu'il faut la sorcière, hein, bien sorcier. Parce que on doit sauver la vie. Je vous dis ceux qui nazaï na mbongo, ceux qui bobanda ko soutenir la danoise parce que bo soutenir raté. Bo pesa ka ba sujet ata koka na melana ya binote ya ba fan na raté. Si j'avais l'argent, na 2 semaines, je vous dis, na kende na Canada sur place. Je voulais faire ça moi-même. Bonga boka makut na komika na Canada, j'ai fait tout et puis na beti kaka kelo loka ba kote wana. Mais ma koki ezate
eza pasi parce que ma fille na ngai ya mukolo aza na ndako auti université akotika na baleki na ye o bazana o mike baza ba mineur donc nga nakoki na nga ko déplacer parce que mobile na ngai mon mari aza pe na voyage mais je n'ai pas bakoki ezate yango na moni na memango na boye mais je prends vraiment ba risque na yebite ti nazo lancer vidéo oyo soki mobile wana ayoki vidéo oyo bon soki pe parce que na kopesa kombo ya moi cité na mais na pesi quand même ville parce que naza na besoin ya bato ya ville wana ba contacter ngai po na pesa bango numéro ya mwana mwasi wana de sens que bo contacter ye parce qu'à partir à numéro na ye nde police a ko localiser vraiment bande ko na ngai eza pasi to melana bande ko na ngai eza pasi bande ko na ngai bozomona de to ya liboso na bino bo pesa biso ba respect belé c'est pas donné à tout le monde et pesa mina mutu nyonso te na lala kate na yambaka bapel ya bato parce que botala ka bato ya Ottawa na biso toza air moko te bato ya Japon toza na bango air moko te bako benga la danoise ya ngai kolekisa na média te naza na besoin que opesa ngaka conseil topesi conseil merci mama na ngai na yoki nzamba pambola yo na yebi ke nzamba opambola nga parce que na bonne santé déjà na oya liboso na bino ndenga opesa nga dia sagesse na intelligence boy vraiment bande ko na ngai dans la bonne santé je vais vous dire la vérité rien que la vérité bande ko na nga je vais rien cacher ce qui na débordé air na salu bien 1 heure du temps liboso na bino parce que ezali kamora mulai na kati na kosala ngo na 2 émissions mais na rolandisa be émission na okotisa première émission deuxième émission balamoko ezate na rolexa mikolo po ato eza vraiment urgent to sauver parce que ndenge de akelelo leli boy na obanga ndenge na opesa bino émission boy nazana ko banga na yebite lo onye komela mwasi na biso parce que na yebite soki nzela na mima ki makambango ezaki ya bien na ndenge komeli sikoyo je ne sais pas mais je vais vous expliquer et puis na oyebisa bino niveau ni ekomi bande on a tous à la l'aise. Que Dieu me donne vraiment un peu de la sagesse aussi. Nazala pe calme. Parce que na vraiment calme. Na oko sabinote na lalité. O ezo que le 2e jour. Le loto à samedi. Le jeudi. Oui, le jeudi. Ndeko mwasi abenga kingai. Abengi ngai. Premièrement, abenga ngai liboso azwinga te. Après, aye abenga kingai na WhatsApp te. Yango bandeko nanga please. Bo benga la danoise mingi na WhatsApp. Parce que na zo zwambongo ya YouTube te po na tchaka ba unité na phone so bo benga nga normal phone na zwambongo na ngai moko na tchaka ba unité na rappeler kabino en tout cas ezo lianga mbongo c'est mieux ba o ba li ba sala ngai bien bo vraiment bo benga ngai na WhatsApp ou bien bo tindela nga pe ba mwa mbongo bo soutenir musala oyo parce que ezo sauver ba vie vraiment bo soutenir yango e ko sala bien. Vraiment, bah merci belé. Nandeko mwasi oyo achela kila danois 50 livres na compte. En tout cas, nzamba pambola yo na boy kotanga kombo na yo parce que to solo la ite ki pa na tanga kombo na yo. Mais nzambe a pambola yo aza a na kacha Londres. A Hollande mission a royo kanga 50 livres komaki bien. C'est vraiment gentil. Bandeko nanga ba mama ba tata bandeko ba oya biso ba oya balandaka sous les baoba. Ndeko mwasi abengi ngai. Tant abengi ngai ayebisi ngai mama leki parce que moi je suis votre mama leki na bino nyonso abengi ngai la danoise j'aime bien bat babenga nga la danoise mais na moni bat ebele bat bakoma obenga nga sous les baoba to se kalano sous les baoba ezali kombo ya émission bon na boité na lati yango kaka tana nzela kaka sous les baoba mais j'aime bien bobenga ngai la danoise ou bien bobengi ngai mama leki oya ko benga nga mon nom vraiment kombo ba botinga na ba parents na ngai ezali Rita yango pe bato ebele bazo ebate bazo tunanga vraiment ezayonde Rita oui c'est moi ezangai lelo na ebisibino kombo nanga eza Rita ba oyo nyonso basala ba doute bazo ebate soki ezali nga c'est normal nazwi ba poids na ye munene nazalaka na koli nzoto mike na ye na Londres nzoto mike mais il y a maintenant 4 ans na ye na Londres na awande na zui ba poids mais c'est bien moi
eza Rita. Donc so bobengi ngai Rita la danoise. En tout cas mama leki naza toujours nesengo ya koyoka bino. Bon là sous le baobab problème ezaka na 4 wana tokos na tokos. Ndeko na biso moi sitanga benga lobi mama leki pardon yoka ngai pe ndeko moi saza koloba za kolenga za kobanga. Nga lobi zala à l'aise zala calme. Au moyen zala calme à l'aise ezate mais le héros yo quand même mobile nanga za na musala tika na bengo mbangu parce que so mobile nanga ye ko kanga ngai ou bien yebi ke nga nazala na téléphone mobile nanga ko boma ngai nga leo na ko ya ko kufa aw. Nga lobi mama pardon so ko moni tango mobile na zo ya kata na boyi ba boma yo conversation souke zala ke osola ki na la danoise nga ya na banoki ko sambaka ti na ba otawa wana ezaka rapasi. To solo na mama bandeko nanga to solo ne pendant 1 heure du temps to kati azape na bana ya mike moi bana ba déranger to kati lisu to bandeli to solo na ebele yango na olbake mususu na ko relater bino mais na ko chape na ko relater nyonso te mais ba oyo ba ko benga ngai parce que on doit appeler la police. Faut to alerter à police, faut ba congolais ba sala ba marche ba mama tala makambo na zo benga la bino yango e bo sala ba marche ba tout da bandeko basi bazo souffrir na kati ba mabala na bango. Ndeko na biso wana sali 12 ans de mariage bandeko nanga ayebi na lingi mutu moko te atela nga commentaire lobaki aza zoba na boyi yango pona ndeko na biso aza entre vie et la mort ko ya ko tela nga commentaire te na boyi pe ko kanga ba commentaire parce que l'aime sous boko pe sepe ba conseil ya bien mais soko te ka conseil ya mabe ofingi ye na ko effacer yango parce que na besoin muta finga ye zoba te parce que na soki likamno ne komeli yo te oye bandenge muninga zo mona pasité. Boche la ngape ba commentaire te que tu parles trop, il fallait le balikam. Non. Ngai naza ngamo pe naza un peu traumatisé na likambo. Donc nazo ko se maîtriser pété na pe mutu po nezo sala ngai passe. Maman na biso tango abengi nga aza mama po na ngaza mwana mena obengi ka mama parce qu'aza na 4 enfants. Azalaki jeune fille na âge ya 17 ans. Boyoka vraie version eza pa na ngai. Abenga ki ngai bande ko fana continuer li solo na boyi mutalo bana ngai ke o na sina yoki yango epa ya anima kwa kala je te salue merci na effort nyonso sali merci Ani ngai nde mutu na benga ki anima kwa kala pona azana kati ya Canada ameka ko sunga ngai parce que na bande kokoka kozwa solution ya makambo yote donc na yoka mutu moko ta yelanga na yoki yango epa Ani oyoki yango pa eni tozo sana ni musala moko soki nga naza na kokoso na kobenga ye pe soki aza na kokoso akobenga ngai makambo ebele tobenga na ndenge ni tokoki kosauve likambo na kosauve basiti na biso. Donc ngai ba mwana mwasi wana abengi ngai mwana mwasi wana asololaka na mutu te a 12 ans aza na bakamaradi te ayebani na kati ya Ottawa te na kati ya Canada. Mobali alingi ye azaki na 17 ans. Ayebaki mobali wana te. Ayebi ye te lolenge mwana mwasi azokola na ye na azali muluba. Balubo ya pembe. Azokola na ndako ba parana ba mama ne boyebi ndenge nini ba famille ya baluba bakolisaka bana basi na bango balinga bakola kitoko makasi pona bango ba ti lelo ba sauvegarder virginité na bango. En tout cas shalom pardon lo sako ba respect belé na ba chef coutumier na ngai na lingai na bossa na bino na mutu na nge sonné et sali ke na bossa na kibino ko bossa na bino te bango linga mwana mwasa ba la vierge siko boko ni mwana wana bien bazotanga sa epe classe ndeko mobali azaki na Canada ye azali musonge ye abande ko luka mwasi asoloni na bandeko na ye na Kinshasa aza mutu boko abotami na mboka akoli na mboka na Kinshasa ayaki kaka lekaki kaka pona ambata na aéroport aya na Canada ndeka boyebi bamsu bazwaka ba visa na bango ya ba étude ndeko wana mobali alobi balukele ye mwasi na Kinshasa bandeko wana bande ko sambela église moko na papa ya mwana mwasi oyo abengi nga bango basepeli lokola mwana mwasi yango atuka koyoka ye pe alobaka na ye mingi te basepelaki ke yende mwana mwasi na 17 ans bazwila ndeko na biso wana mwasi bandeko nanga bazwili ye basali do bakangi lopango makambo nyonso na âge ya 17 ans
Bon, moi, bakoki ko balisa mineur était en matan avion. Il fallait baser là, à comme 18 ans. Bon, banda ba démarche, ya mikanda na ye, moi c'est mobile a déclaré. Tant à coxi 18 ans, babali ko sa ba démarche, no mo boye ba visa et soit qui une année, ndeko moi si a commis na kati ya Ottawa na 19 ans. Comme a commis na kati ya Ottawa na 19 ans, na e bandeli mobile quand même a présenté qui est et pas ba camarade moi ba tumuke ba maman pasteur. Batumoro ya moi muke pembeni a présenté moi si que moi si nanga aye. Bande konanga après kaka 3 mois. Donc yé mobali wana mutu a dévergé ki moi na moi si wana. Aya ki vierge. Après kaka 3 mois, moi na moi si wana azozwa zemite. Mobali akei ko tia zemi et pas ya moi na moi si mususu. L'air isangwe panzani na kati ya Ottawa. Oh moi mobali wa sa bali. Ndengeni akeko sente mwana mwasi mususu ebike bana basi mususu bazui bazemi bango bachaka ngo na ba réseaux sociaux na ba Facebook na zona zemi mobile nanga te mwana mwasi oyo banda ya azakine pe na téléphone te azakine pe na Facebook te ayebi na yepete asalela kango kaka na Congo mbala moko batu kaka ndenge oyo yebana na bango ba mama pasteur wana baye ko trouver ye balobi non yo avant likambo ye panzana yo kanga motema tala mobali no asente mwasi boyeboye yango tolingo yo kango na choc te ba et sala qui est passe alobi 3 mois kaka ya libala mobali ate sente avant disi mobali alobi mais yo ozozwa zemite yo yebite kenga na zoluka na bota bana nanga bana na kati ya Canada baza ba richesse ba pesa ba mbongo mwana mwasi wana après 6 mois ayepe kozwa zemi aboti mwana na liboso aye ababa aye kobota mwana mibale nazo komi kokata skoli solo aboti mwana mibale mwasi ya kote kuna ya oya bota kine mwana liboso aye ko découvrir que papa na biso azaka na mwasi na kati ya ndako akosaka ye alobi aboyi na ye mobali wana mobali akeko zwa su mwasi mususu ya libanda tangu mwasi na biso oya komi na zemi ya mwana mibale ale papa wana sente su na libanda aye koyoka ngo lisusu esali e pasi tango mobali amoni ke non mwasi bato yo pesaki bango neti basolaka na mwasi ne bakomi ko yo bakomi ko yesa mwasi ne ba vérité aye ko pekisa mwasi na ye asololaka su na mutu te batu wana nyoso aseloigner bango epa ya mwana mwasi wana et puis mwana mwasi wana tango alobi na sala nini libala ba parents bandimaki na supporter kaka lemsu un jour mobali nanga ako changer. Et sali ndenge wana ndeko mwasi avandi mobali ya boti na mwana mwasi mususu na libanda comme le kwa na bana mibale na ba mama différente na libanda. Ndeko mwasi ayeko bota deuxième enfant aya ayeko bota troisième bana na ye baza ba mapasa ndeko mobali akeko bota lisu na mwasi wana mi azwaki wana deuxième enfant. Comme le kwa na 3 bana libanda ndeko nangeza déjà impudicité eza bien te. Nzambe pe alobi yango bien na ka impudicité moi sa kokina epe ko boya libala nzambe akopinir yete bande ko ngale ndeko mwasi alobi na nga bongo ngai na tuni ye sikoyo tango yo mwasi mobali na aboti bana nde yango likambo bengelinga alobi la danoise nanga ezali yango te parce que wana ngai nazo limbisa na nga mobali na nga me nga na bengi yo pona yo osolola na bato na media ye moko lobali na publier ngo na media na sens que batu ba pesa ngai conseil ba conseil wana le batu ba komaka et ça la bien pour nazwa mayele nazo kokoka te mais à chaque fois ya vandi sa mobali na ye soka tunye po no sali makamba boy mobali na beta ka ye makasi ako beta ye miswe vimbi azwi mbeli azolakisa lobi olingi na kata yo ye bakango ke yo soki ngate yo linga kokoma na Canada te. Donc yo soko komi na Canada eza pona ngai soko pati kaka papa nazo kata yo nga na kokende prison je m'en fous na kati yo kutu nga na kokota prison talobaka na kokata yo nga pe na mikati bana batelengani bake place bakokende boyo kadea baloba wana boye bake mukolo satan kokota bandeko na ngai mwana mwasi wana kokufa yango wana ava ya kufa bo benga ngai bato ya Canada tozwa solution pour la maman abiso a traumatiser ye makasi mwana mwasi wana deuxième chose ayebi ndenge nini mwasi akenda kozwa mbongo na carte na banki te bavandi na mobali wana boko kamwa bambule ebele 12 ans
a souffri pendant 12 ans. Mbula moko te 2 ans te 5 ans te 10 ans te. Mais 12 ans. A souffri na kati ya libala wana de bomona azo souffri ti lelo. Abetaka lisolo pa mutu te. Ekufela yeka na kati ya motema. Ayebi ndenge nini basombelaka mwana na ye elamba te. Ayebi nde basombaka na magasin nde bakenda kosombela elamba mwana te. Nde basombaka miliki ya mwana te. Ndenge basombaka ye moko ayebi ndenge nini basombaka caleçon te ya ye moko soutien na ye moko. Bandeko nanga boko kaba bolo balada noise makambo ozokosa. Nazo kosa te yango na osala SOS. Oya monike nazo kosa abenga ngai na kopesa ye numero abenga police ya Ottawa. Dès que bozozwa makambo bo partager au monde entier. Eza makambo ya minene bozwa ngo botiango tala ba WhatsApp na bino. E ko sala bien bo tambusa ngo ba parents na ye na kisasa ba yoka makambo ba parents na ye pe na zasi baza batu moko malamu te ba luboy. Ndeko mwasi azonyo kwama. Sikoyo ayebi na yete mobali ka ayebi na yepete ba mbongo bana bafutaka combien elekaka na banki combien ye akendaka kolakisa elongi na ye na banki basalela ye carte ya banki makambo nyonso ya banki parce que bambongo bana batiaka ngo na compte ya ba mama mais mobali azwa carte wana ya banki ye mutu asalelaka ngo ye mutu abimisaka mbongo ye mutu akendaka kosala basha ya biloko kolia na kati ya ndaku asombelaka bana bilamba ye mutu asombelaka mwasi bilamba. Mwasi alataka bilamba na gu na ye te. Na gu ya mobali na ye. Alobi yo okende wapi. Amemaka pe mobali mwasi akendaka na ye pe feti te. Akendaka eglise te. Akendaka esika moko te. Akozwaka mwana mwasi asalaka suki te. Alataka periki te. Alataka biloko matoyo eza te. Suki na ye krepi kaka boye. Akataka na kutu suki parce que azane pe na place okekangisa suki te. Bandeko nanga o eza esclavagiste eza prison. Ba mama bo révolutionner bandeko nanga mwasi liputa te. Nzamba aza malamu. Yangwala bomoni akomo bimisa makamba boye na poasa. Bandeko nanga indeko mwasi alobi na fandi bona komi koyoka na mawa. Na lobi nzambe o eza nini? Na lobi mama zolo ba vérité lobi mama na zolo ba vérité. Na rotine lo ba photo nanga, na rotine lo ba photo nanga beta kanga yo moko komona. Bandeko nanga ata kutu mwasi anga azokosa. Mais du fait que mobile azo beta ye bonga zo l'accès bambeli, eza déjà viol, eza déjà problème. Jamais mobile ya koko beta mwasi. Jamais oko lobali kamti na suka me koko simba mwasi na nzoto te. Soka continue maman la biso ko kufa parce que asa boti bana 4 asa bimisi bakile belé na nzoto na ye. Bande ko toyoka mawa to zana moteba ya boma to sunga mama. To sala ba marche ezate ke soka kufi après to comme ko sala ba marche to komi ko lukande ni to ko kunda ete yango to sunga ya za traumatisé mobile ya sokola ye déjà mutu bo lo ba mela danos poni ye moka zo benga police te akokoka ko benga police te azana ko banga ya zo mona ka ke soka bengi police tanga ko koma ye muta bengi ye mobile na ya ko boma ye mukola ko bima prison pona asi alobela ye bongo. Donc eza na kati ya mutu na ye c'est biso nde batu to sunga ye to benga police akoya na kati ya ndaku wana. Sikoyo bandeko nanga ba mama batateli premièrement donc ayebi makambo mbongo te. Mobali moko kenda Kinshasa soko ke Kinshasa a calculer mbongo ayebi ke par jour asombi biloko nyonso andaku alobi bokolia o lelo lobi bo compter après ayebi siye na tikeli olem susu nini moi $100 ou bien $50, $10 pour na lelo, pour na mapa, bidon bandeko ayebi kaka yango, askenda kaka na nzinga kaka ya quartier kaka boye. Mukolo mususu, abandi mwa bakour. Abandi kokende mwa bakour ya babenga ngo nini, ba femme ni babenga ngo nini. Ba aide soignante. Tango abandi kokenda ngo, il fallait ça la devoir moko boye, et soit que moi kokoso. Akaka na immeuble na bango amatika na likolo amemi na bana bandeko nanga et pas moi la mwasi moko azaki wana atuna epo naza déjà aide soignante koko makomi kuna mobali aye akuti ye na ndaku te tango ya azokita kaka bokokota koti mobali azwi senti abandi kobeta ye alobi ngo bandi ya kosolingo sala kindumba classe ngo yokei olingo banda kokosa
alobi nasala kindumba na kena bana to bana pe balati tricoté balobi ezali pe période ya hiver na malili oyo bandeko na nga lobi tala bana baza na batricoté ngai pe nalati eloko te manto te tobima libanda nga nakesa kindumba libanda tozonga epai ya ser oyo aza na likolo nakendaki kotuna ye mpo naza aide soignante alobi na kokende kuna te abeta ye mwasi wana abima na kobanga wana abima libanda bato na libanda bamoni ye babengi polise ntango polise aye kokoma komi azokoka koloba te alobi la Danos na yebite ndeni na fungoli mundoke pano na kokana nga koloba te na koma kobanga kaso na oloba nazo banga nga alobi bien sûr ozoloba pa na nga me nazo sentir ozo banga et puis nazo sentir ozo kamwa kaka ndeko mwasi azo kamwa bandeko na nga kokamwa kamwa wana ekotaka tina kati ya motema ezokisaka biso komona kaka mukomsu mususu boye ndeko mwasi akei to sauve ye bandeko na ngai ndeko mwasi l'air baye bakangi mobali yazo loba te ba police baye ba monika ndenga vimbi police musa mwasi alobi fo ezala babeti ye mais yazo loba te bazo tuni azo loba te alobi malobe sininga na okokoloba te na otala ka bango bu bakangi mobali balobi toke na yo ndo oke kosamba le après atikali na ndako na bana le lendemain mobali ava bima zoloba ni na lingala soki oloba ke nga babeti ngai na okende 5 ans de prison mais yo yebaka mkolonga na kobima na koluko partout na koboma yo na mbeli loko déjà bangisaka mwasi akobome na mbeli mwasi abangi akei balobi ye moko azoyebisa ye soki oye kosamba loba kokweyaki yo moko na baescalier mwasi ntango ake kosamba banika koba bango te asalaki na yenga eloko te nakweyaki nga moko na baescalier balobi okwea na baescalier ozala boye asali kaka nyonso akosi mobali afandeki kuna na garde à vue 2 jours babimisi mobali aye na ndaku kaka ba même comportement msoko ke musala te akosi ake musala akende musala te alali ne libanda ake kolala na ye epai ya basi na ye misusu aza na bango ubi epai ya mama bana na ye wana sikoyo ndeko mwasi eloko ezobangisa ndeko mwasi pe abenga polise mobali nalobaki soki nabengeli yo polise yebaka ke obengeli nga obie polise ngai na kosala mabe na kobwakelo maladi na kosala mabe ba docteur nyonso mokili mobimba ba kokosoigner yo te ti okozonga na maboko na ngai donc mwasi wana pe eloko wana ezobangisa ye lisusu bandeko na nga yango wana ekozala bie biso nde tobimise na makasi communauté congolaise tobimisa ye na makasi mpona toyebi ke eloko ekokomela ye te bapaster oyo bazoyoka ngai botya ndeko na biso na mabondeli ata oyebi nkombo na ye te loba kaka mwana mwasi oyo la Danos azobeta lisolo nzambe sunga ye sunga mama na biso donc ayebaka bazoke na age ya mwana moke talaka bapaster combien bazo déjà kosokola bamémoire ya bato na baeglise bato bazomela bapetrole bato bazomela bacide bazomela babiloko nyonso bapaster baoloba na bango parce que bacerveau na bango eza lave ebongo combien de fois mwana mwasi ya moke ndenge wana aye libala ayebi eloko te ayebi mobali mosusu te et puis plus grave lisusu ayebi plaisir sexualité ayebi ndenge ni mwasi ayokaka bilengi na sexe te alobi na ngai la Danos na ntango natalaka théâtre nazokaka bato bazolobaka yo sexe ezalaka bien ngai nayokaka yango te mobali na ngai asalaka ngai sexe na makasi azokanga nga lokola kachi neti atianga boye na komprenaka te nazokanisa omwana atuni nalobi mais ngai mkomso omwana natalata filme porno une fois boye namoni batendresse mais nazotuna ye alobi biso toza bakongolais babiloko wana basalaka yango bongo alobi pasi la Danos pasi ndenge naza boye jamais nakoloba non na boy sexe donc soki basali sexe te lobaki mobali ye moko alembi soki alembi te akosala sexe ere nyonso alingi même baregle il s'en fout bandeko botala ndeko mwasi ndenge azosufri boyokele mawa bopartage video bopartage ami bavideo ya buzoba lelo bokopartage manike azongi epa ken bokomi kopartage botala makambo kopartage bamama poto botala makambo tosunga ndeko na biso soki ndeko na biso lelo abimi na libala wana akombi bie bandeko na nga nzambe akobakisela biso ebele epuis basi ebele bazoyoka nga oyo nyonso aza na problème aboye bokontakte la Danoise lelo nga nakomi mobundeli na bino na se révolutionner sikoyo na bimi na bamasolo bafitilité mike nalingi siko nasunga bamama
Bah papa, trop c'est trop. Je suis fatigué avec vous. Bon, vous êtes trop méchant. Ce n'est pas gentil. Ma maman, oya botinga, a wutaka na mboka na bango na balari. Bolandanga bien na balari. Munyang na balari a wuti na mboka na bango. Papa na psa zaki na Kinshasa zaki inspecteur na poste. Atindi balukele mwasi. Mama na biso ya lokola koli a yebi mobilité. Amona photo mobilité. Amonde longa mobilité. Mama na biso mwa bandako seka. Papa na psa zaki mulai pembe. Nasi bomona ya na nga mwasi na sane mission. Bomona ndenga zaki pembe. Chokote lokote pembe na yemoko ya papa na biso. Biso tolandi mwa ba mwindu mukebo ezo mélanger na mwa ba pembe kota mama. Po mama biso zaki mwindu makasi. Mais mama na biso kuta lobi l'air ya zo ya libala zoba na yebi mobali yango te soki boite soki koka wana pe photo ezate soki pe nini mama na biso ayebi te mazo ya ka libala aya kokuta mobali alekie na beauté mobali mulai pembe mobali kitoko mama biso azali pe mwasi kitoko azali mabete mazaki mwindu azaki mwa mukuse mais papa na biso nyokola mama na biso te ba vandi na libala ne sengo mais ndenge ni bino lelo azo mama na biso azaki femme commerçante mobali azo pese bambonga sala ba commerce azo ko sala boazo sala bingo lelo mibali ya lelo so bobengisi basi na poto e komeli bino nini bandeko na ngai ezaka ka yete même na kati ya Londres wa ba bengi ngai nga moko tabi nzambe parce que leo mwana mwasi abenga kinga bandeko na ngai na lalite na lobi ke mwana mwasi emso azo kosa na mona ka nzamba lobi la danoise yozo mona ke azo kosa yozela lobi kaka hier samedi na tambola ka kocho téléphone eleli bazo betelanga presque même lisolo na kati ya Londres bandeko na ngai eza pasi batu bazo vanda 7 ans batu bazo vanda oya Londres avandi soki 7 ans ye kuna 12 ans bazaka na carte ya banki te ba yebi ndenge banki na ezalaka te mama na ngala danozo kozwanga te nga mtu na lela na nga kokotsa carte na banki na système ya mikolo okeka osombie loko lexi tak na biso beti tak okozwanga ite nga kozwanga te jamais so na odivo tata 1000 fois esalani na azape mta liboso te mama la femme famaritaine a changé mibali soki 5 Jésus abomaki ete batu nyonso na Bible yo même Jésus abotami na lignée ya femme prostituée bolanda na Bible je n'encourage pas la prostitution mais nous devons se révolter parce que ça est normalité ndengo kang moi mobali mwasi ode bazo kangela ndenga yebi atande basombele lokote donc na mbongo nyonso tout o mobali apesaki na famille na bango ya dot asi mobali a récupérer ngo parce que yemo mtaliaka mbongo abana yemo mtakenda nango na Congo yemo ko salela ngo makamu na nyonso bandeko na ngai makamu mwa mwasi ezebeleza mulai emsu na kochango kana dévolé mwana mwasi oyo pasi mususu ezali mukolo mususu il fallait abeta tour muke na quartier na bana ayebisi mobali naye mbala moko moni lokola mbule komi kobeta boye alobi na okendanga sute loko ape mobali na zakine na ndaku akiti na ye na se atiki bana baosaka na mobali ne pe na cuisine ya akiti na cave na bango na se afandi na ye kuna azo raisonner ndenga mona ba pasi na ye azo raisonner azo kamawa azo kabandina kolela na salani na mokili amona mobali na ye bandi ko benga na telefone alobi abengi wapi na mboka na bango na basonge kuna pa nganga na ye epande ko na ye zoloba noko yo yebi ke mwasi na ngawa na moni abimi asundoli bana ifala bima na bana beta bango tu siko ya abimi na zo mona ete yangwana nga na zo yebisaka yo tindelanga bakisi wana oyo nga na yebisaka o sala parce que mukola kokima to bwakela ye maladi ya mabe yo siko zo tinda ngote siko yo abi ya zo yo kakamba mobile na zolo ba me makamu noko na yanganga zolo ba ya zo kate après si mobile alobi mais yo zolo ba na poste eza bien te na poste oui bakisi wana ezaka bien te kotinda na poste yo zelaka mukolo muta kokena basonge kuna abia mukolo muta koyala basonge ou bien balosonga moko na yena kisasa opesa ngango nde azolo bababi te ezalaka il faut ezala frais tanga salika likambu o bwakeliye bande konanga
moi si on a yoki nzoto mali labi makambo mobali nanga lo bakanzo ezaka vérité mama moi si mi bloka moi ya benga police ezaka lisute yango nde on a biso moi si moi ya benga police ezaka te mais ce qui yo nango zotala nga to bengeli police ayona kwa ina ndaku na bango akangi ye azala ba preuve belé bande ko nanga bosala mbangu parce que sur le mobali na ya yoke mission na ngeko sala mission na nuté avant to kangisa mobali yo mais na yeba ki mutu te na mutu ko benga na Canada te na Ottawa te asunga ye problème na ngezaki bien sûr ta ko benga ngai mokola danoise na benga police na Ottawa yango pesa ki souci nanga bande ko nanga na kati na lisolo awa na lingi na pesa bino pourquoi na bengi bino makambo nango eza tellement ebelé na osala deuxième vidéo pour na naïb sabino ba souffrance ya mwana mwasi oyo to lelo siko na lingi na lingi na sukawa mais naïb sabino pona nini na sali vidéo oyo mbangu bande ko nanga na lingi na sala vidéo te boka procédure nga nazaki na procédure ke na benga nanu police ya Ottawa bakwaya na kati ya ndako ya mwana mwasi oyo babimisa ye na kati ya ndako parce que to solaki na ye mbalo akowanga na eloko te. Et puis na tuna ki soka zaka na bolinga mobali na ye soka ndim albani na kazaka na bolinga mobali na ye ngala lingaki na loba na ye kaka asa to sambela mobali a changé mobali na ye ben mobali wana ako changer te même ba sambe aza mutaba kisi na boite nzambe a changera bato mais na tango bande ko nga pardon to bimisa ye makamute o mobali ako changer non 12 ans eza pasi na vie ya mutu ko nyoko ma boy 12 ans eza pasi penza bande ko yebe tane ba somba soutien na caleçon te eza pasi même ba papa bo sala nyoso bo sauver moi so nazana besoin na bino ba président soki ba congolais ba luba nyoso bazana kati ya Canada bo benga ngai numéro na ngai ba ko tiango wana na ko tiango wana na se numéro na ngeza téléphone na ngai na tiango na charge bo benga ngai na WhatsApp parce que so bo benga ba téléphone normal ba unité na rappela bino e pesa nga ba mbongo ebele bande ko nga to sunga ye to sunga mwana mwasi oyo bon eloko bit onga na tiango na média siko parce que na ko tiango na média parce que benga nga depuis jeudi aisa nga na tiango na média mais nga na tiaka makambu bitela te na zalaka na za boyebi nde na efsaka bino na an équipe nanga ba chef coutumier banani na tuna ba conseil et puis na nzambe nanga na tuna ekutu ba équipe te na tuni nzambe nanga solution ezalaki ke na benga nanu te na lobango na média te au cas où les msou mobali na yoki ou bien ba semeki ou bien ba nani parfois ba ko signaler mobali babi yoka makambo bazoloba ezali les msou couple na yote akoya ko boma mwana mwasi abatu yepa mibomi est-ce que yanga la linga yikake police akwelela ye na ndaku azwa mwana mwasi na bimisa ye tango mwana mwasi na ko benga ngake mobali akei bakangi ye ou bien boy après ngala ngena sala émission lobi sikota ngana vandi na lobi me na benga mbala mo police ya Ottawa ide moko yelingai tango nazo kanisa bongo na en passant na pesi anima kwa kala mbote ma soeur anima kwa kala ya mwasi abengi ngai il fallait to pesa naka bambote de to pesa naka après na le tellement na zeko kanisa makambo na mutu na expliquer na bi ya mwasi tala problème ezabo na kati ya mboka na bino alobi ngako na ngai na bombela habité ko bombela ngate yebisanga nyonso ngai na kosunga nazo benga police ngabi osala bino obenga ka police ko na misu na yo na misu na ngai ya mwasi akati ngata azwi téléphone musu abengi police na bango ya Montréal a expliquer likambu police à Montréal lobi ok azo rappeler biso tango police aye ko rappeler alobi comment yake ne ko benga mutu azana Londres au lieu abenga police mbala moko na kati ya Ottawa ezana ngo normal te ya mwasa bali ko ganga possible mais aza traumatisé azo kokate azo banga atala azabo bo sunga e balobi mais le problème est que bino bolinga to bo pesa so adresse na e maintenant avec son téléphone boko iko détecter place ni naza ou bien bo benga e bino mo na téléphone na e police ya Ottawa e koloba non boluka bo sala tout bino moko bo benga police ya Ottawa alors ya anya lobi mais na Ottawa baloba anglais. Bon, moi, je parle anglais aussi. Je pouvais appeler, mais moi, je suis loin. Alors, le police a dit, ok, bosa la tout bon look, même combo na ye, coordonné, bon, moi sûr, bon, to biso to contacter Ottawa. Donc, to suka ki wana lobby na butu.
Donc, et pas la chose à qui, minuit, na Londres, et kuna, je sais pas si c'était -6. Bon, calculer sur 19h, sur 20h. Alors, et là, na lobaki, jusque là, na zuna ensuite, ite sur mobile, voilà, quoi qui police ou quoi, mais, na moni que ya moi si a publié, a bêti dia li solo en a média. Bon, n'engue ya si a bêti en a média, moi je ne pouvais plus me taire. Je ne pouvais plus me taire parce que na ngaki sikoyo ngana ya ko expliquer bino bien et puis na ça la SOS au cas où police ya Montréal nanu a bengaki police ya Ottawa te bata Ottawa bo contacter ngai pona siko ngai boko bono mo boza sur place pona police wana azwa mwana mwasi wana abimisa ye na kati ya ndako. Yango bomoni nga na sali vidéo o lelo. Mais normalement, ce qui y a moi si ani a sali ki vidéo te, nga na linga pe na sala nanu te, jusqu'à ce que nazala sûr que bobali wana za sou pebe nya mwana mwasi wana te. Vraiment bandeko na nga mwana mwasi wana za en danger. Alors na suki awa pona lelo, ba mama batata bandeko, bo partager vidéo o na ndenga mukete, na lingi bo benga ngai, na pesa bino ba coordonner numéro de téléphone à moi sona avant mobile na ya boto le téléphone parce que ba boto le téléphone to koyeba lisute ngai pe na zana na pesi ngai adresse na été na zui pe kaka kombo na ye na ko publier ngoti mais nga pe na osala nyonso ndambe ka ko apesa ngata adresse na ye na bomba ngo ata au cas où police a mobile na boki téléphone parce que le téléphone azo salela mobile na yebi kute ke ya koma na téléphone eza grand frère ne moko ya famille ye muta aya ko tala bango na kati ya Ottawa na yebi te soki na azan États-Unis ndeko mobile yom to kabela ki ndeko na mwasi téléphone na kati ya Ottawa yeba ki azana danger azalaka na danger boya ka ko yebisa bino yo moko po yebi ke ko kambwa ki ku ndenge azalaka na téléphone te avant okende osobeke téléphone abombi yango. Donc, yeba kende kono za danger bo sungaye. Bon, et loko susu na avant na kata ba ndeko na ngai oleke na deuxième partie na websa binoka ba souffrance ndeni ya monaka makambo belé pour la bonne amsa conscience na pe ça peut conscient conseil na ba mama oyo baza na problème abolelo moyen na pia conseil zate. Mama oya botie na papa mbonye bazali vivant na kati ya Congo. Mais balobisaka lisu mwana na bango te suite ya makambo mwana banga monaka ya pasi mwana na bango yebisaka papa na bango na ndanga ndeko benga ina téléphone fixe tant bazangi na téléphone fixe andaku ba parents na ye ba yebisaki aboma libala wana akende malgré bango mutu ba yebisaki balobi pardon limbisa biso okoyi ko vanda boite fo bima ndenga ba parents na ye ba monaki ba photo mais mwana mwasi azoko banga ayebisi mobile tala kutu ba parents na ngai balobi na bima oza mabe boyeboy abeta ye afinga ba parents mobile abenga ba parents mobile afinga bango afinga na mama na bango boza ba incapable na bino na famille na bino à part ye aza na poto nani liso aza na poto mutu te bokoka kutu ko benga bana na poto te na lokote ni bino mwana na kisasa na yeli bino na poto bo sakana na ngai te ayaki wana bana te bande ko na nga fingi ba parents mobile tolala kana bata maboma na kati ya bandako na oyebisa bino mobali wana za musonge basonge esali esopi bino bandeko na ngai donc bo telema basonge bo sauver mwana mwasi wana balu bakasai naza sir pembe onga nazomona ye il faut azala mululua na tuna ki ete mais c'est l'ob expérience na ngai bo sungaye aza na contact ni ya ba parents na ye. Donc alobi na ngai mama na ngai abenga mama leki azo bonde la ngana sunga ye bande ko ngana naza na Londres naza na makoki te soki nazaki na mbongo yango na ba evre boye bo soutenaka biso le boke ne kopesa ba mbongo ba bwaka ka bino soki ba wapi soki bozo benga la danoise chaque fois bozo tia quelque chose dans compte na zwili kamba boye ngana naza na nationalité na zwika ka avion na ko iko avion même ilobia na ke na hotel na Ottawa na bengi police a Ottawa na zala ba photo nyonso ndenge babetaka mwana mwasi wana malingai na benga ye police ye to sololi ba bimisi mwana mwasi wana makambo nyonso esalami nga na zwa avion na zongi mais peuple congolais tolingi ko soutenir ba bêtise mwasi liputa somba saki na ya cher somba makambo na ya boye mais ko soutenir ba evre boye jamais bo bengaka
mais na sengi merci na mama na biso na lobi isusu oya tidela kinga 50 livres na compte nanga nzamba mona yo apambola yo vraiment botika la malamu wana ezalaki ndeko na bino mwasi la danoise ndenge ka bosepela nanga mama leki ya bana ebele vraiment naza kobenga bandeko nanga basonge oyo nga nayebi moko aza na Danemark papa Lievin ouais aza mobali moko malamu papa Lievin vraiment nzambe alola mona yo tala ndeko nanga musonge aza konyokola mwasi na kati ya Canada papa Lievin Tambwe vraiment ndeko kadi na kati pe ya Danemark yo koza musonge botalelanga likambo yo ndeko na mna musonge makambo azo kosala ezali vraiment esengote vraiment bandeko nanga baluba botelema kate na makambo ko kumisa kaka mutu aveuglement te mais botala déjà bo perdre mwana mwasi na kati ya Inde boya ko perdre pe o na kati ya Ottawa nazo sabino makambo ezali sérieux botika la malam mwana suka ba famille banda ba love je vous love bye.